Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino basango oyo etali ba député ya ba parti politique ya mboka na biso kuna na RDC pe lelo tomoni ete tokolobela na oyo etali ba membre ya parti ya MLC ya Jean-Pierre Bemba. Lelo tokomeka kotalisa kati ya MLC pe kotalisa bino ndenge nini bato ya MLC bazali kotambusa parti na bango pe makambo bazali kosala. Lelo tokomeka totalisa bino yango po boyeba ndenge nini ba politicien congolais bazali kosala ba makambo na oyo etali mboka na biso RDC. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko tomonaka yango awa na poto. Bandeko, soki omoni un politicien azwi engagement alobi ete nake koservir mpo na parti politique mpo na mboka, akozwa makambo ya mboka au sérieux mpe ntango azali koya liboso ya kamera azali koyeba makambo nini azali koloba mpe chaque parole azali koloba il faut contrôler yango malamu mpo ete makambo oyo azali koloba yango mpe ekoki kopesa ye chance na ndenge asili kobima lokola opposant ou bien ekoki mpe kokwesa ye. Me lelo tokomi komona bandeko bapolitisien na biso ya Congo ya lelo ondire bazali bato moko bakomaki kaka bapolitisien par accident. Kaka ndenge mboka ezalaki na mobulu kafuyage ekoti alebami komisi mpe bapolitisien. Kaka ndenge toyebaki mpe bamakambo na bango awa na poto ndenge bazalaka awa yango mpe loyenge yango bazwi bamemi yango na kati ya makambo ya mboka. Bandeko, lelo tokotalisa bino moto oyo azali na kati ya parti ya MLC na kombo ya ndeko Jean-Jacques Mutwale. Bandeko babolingo lelo soki tolobi toloba makambo ya ndeko oyo Jean-Jacques Mutwale, tolingi tomeka kofungula mwa dossier moko po ete tolakisa tomonisa na bapeple mwa éclairage moko oyo ete bato mingi bazali koyeba te mpe bato mingi bazali na kati na kobunga bazali kokomprendre te bamakambo oyo ndeko mobali oyo azali koya koloba liboso ya kamera mpona kosala soki bato plaisir tozali koyeba te to azali kolinga komisala ye moko plaisir. Bandeko babolingo, tout d'abord na kotisa nano mwa sujet oyo ya Francis Kalombo ndenge nini
Francis Kalombo ayambaka ba membre ya MLC oyo bakendeki kokota epai na ye. Ndeko Jean-Jacques Mutola alobi ete comment Francis Kalombo akoki komona bato ya MLC baye epai na ye asali tu po alekisa yango na televizio ezala ndenge ya eloko moko neti ya provocation po ete bato bamona. Mais soki totali malamu Francis Kalombo azali moto ya mayele mpo na biso ndenge toétudie. Parce que Francis Kalombo akoki kosala ba jeu ya cache-cache te. Ndenge tomonaka meme na ba orchestre ya ba congolais okomona musicien moko oyo président na mosusu ayebaki alongwe na orchestre aye kokota epa na ye oyo wana sa meme contacte président na mbala moko azwi ye. Yango nete Francis Kalombo lokola amonaki ete bamembre ya MLC bango moko balongwe baye epai na ye ebongaki ete likambo yango il faut eleka na ndenge éclairage moto nyonso tu amona po ezala te lokola bino bato ya MLC toyebi bino ndenge bolobaka ndenge bozali mpe na balokuta me malgré bolingaka kondima te lobi bolingaki bobalola Francis Kalombo ayibi bato na biso sa meme ayebisa biso akei kokorompre bango na mbongo ya parti ya PPRD po baya kokota epai na ye. Yango na Francis Kalombo etanke moto ya mayele asalaki likambo yango na ndenge ya public po na kolakisa ndenge nini bato ya PPRD balongwaki bato ya MLC balongwaki volontairement bakei kokota na parti ya PPRD. Po ete eloko Francis Kalombo asalaki ezalaki penza eloko oyo normal oyo biso nyonso tomoni ezalaki bien po ete asali yango na CCTP ayambi bato wana na ndenge ya kinshwaki te ayambi bango na ndenge ete mokili emoni mpo na ete bato wana baye volontairement po ete bamakambo ya boye okoyamba bato wana olobi ete bon likambo yango ezala na ndenge kaka ya secret lobi bato ya MLC balingaki baya baloba ete Francis Kalombo akei ya corrompre bato na biso tala boye lelo bato ya MLC soni ezali kosala bango mpo bandima ke bato wana bazali ya bango po ete Francis Kalombo aitilizaki voix moko ya kitoko oyo lelo etalisi na mokili ndenge nini bato wana volontairement bakendeki bango moko kosadere na parti ya PPRD. Yango na moni ete raison oyo bato ya MLC Joaki balobi kaka ke bon bopesa kaka déclaration ke bato wana toyebi bango te wana baje wana nyonso tu toyebi yango. Mais eloko nazali koloba bandeko babolingo il faut boyeba yango ete ndenge tozali awa na poto biso bato ya poto il faut tofungwama toyeba bamakambo nini ezali koleka pe ntango likambo ezali kosalama toyebi mbala moko ke ete no bamakambo bato bazali koloba ezali yango to yango te. Bandeko babolingo ngai nayebi ete soki penza bato wana bazalaki ya MLC te me nazali kokamwa pourquoi bato ya MLC bazali komitungisa boye me ezali kolakisa penza ete bato wana bazali bato ya MLC po ete ezali mpe na intérêt moko te tomoni ete Francis Kalombo akoki koluka koyamba ngulupa ya bato boye po bakamera ya alakisa bango botala boye te bato wana bazali bato ya MLC yango na omoni ete esali bango pasi. Deuxième point bandeko tokolakisa bino sikoyo motema mabe ya Jean-Pierre Bemba yango na tomoni ete meme bato bakendeki pa Francis Kalombo balongwaki na bango po ete ki motema mabe ya bato bazali na kati ya parti meme kobanda na ye moko na président yango ete bato wana bakimaki na bango mpona nini bandeko bato wana depuis bavanda na kati ya MLC bazalaka na baavantage te bazalaka na eloko moko ya malonga te kaka kopesa bango bamisala bango moko bachef bazali koprofite mpe suka nango bachef bakomi kosala mobulu bango na bango nde omonaki bato wana balobi te tokoki kokontinue boye te il faut tobendana na biso. Mais botala bandeko
Jean-Pierre Bemba pona ko pesa bato na ye ya parti ba avantage wana nde maboko makaku, wana nde maboko makaku bandeko. Me boyoka oyo makambo makambo Jean-Jacques Mutwala euti koloba toyebi pete soki ezali ya solo po ete Jean-Jacques Mutwala azali na lokuta moko bandeko oyo ye ezalaka lokola tonga anesthésie soki ba abeti yo lokuta soko ozali cerveau faible otikali mpe kaka kidiba ondimi monoko makasi me eloko eza te. Oyo ndenge akomi koyebisa bato ete ndenge ezali wana Jean-Pierre Bemba asiniaki chèque ya 16 millions. Ah bandeko ebongo soki Jean-Pierre Bemba asiniaki chèque ya 16 millions wana nyonso tu po ete soki ezali ya solo donc asinie yango po ete po ebi ete ezali siko ba avantage ya makambo ya baélection. Mais mpona nini 16 millions lelo azali kosinie chèque ya 16 millions po omona ete Jean-Pierre Bemba azali motema mabe bandeko. Azalaki vice-président na Congo bandeko ata point ya pamba atikali kotonga na kati ya Congo te, ata kobongisa banzela atikali kobongisa te, asali ete eloko moko te o lelo etikali elembo mpona ba elembo atikali kaka bana ya Kinshasa ya mabe oyo ndenge basoldat na ye bakendeki kosala safas koboma bato kobeta bato bamasasi mpe kopiaka bato na kote ya ville na butu baviole meme na bana basi po ete bamakambo wana balingaka kosala neti kobomba yango komela yango. Ye moto oyo na kombo ya Jean-Jacques Mutwala azali koloba ete Jean-Pierre Bemba asigné chèque ya 16 millions. Ah 16 millions. Alors ye moto bobande koloba mwana ya mboka bomoni ete Jean-Pierre Bemba donc koloba ete azalaki na ba millions na ye. Alors Jean-Pierre Bemba boyebi ndenge autiliser ba chèque kuna na Congo. Mais atiki ntina ndenge alongwaki premier vice-président apakati mbango ya kimia na poto Jean-Pierre Bemba atikali ata kosala centre moko te oyo ezala ete balongola ta bashege oyo balalaka na bacimetière banini bakende kogarde bango place moko asalela bango ata centre eloko te zero. Mais lelo ndenge boza komona moto ya mokuso baza kobenga Jean-Jacques Mutwala bozali komona ndenge ye azali koya kose vanter liboso ya caméra mpona koloba ete Jean-Pierre Bemba asigné chèque ya 16 millions soki mpe ya solo soki ya lokuta bandeko po ete bato mpona lokuta baseki te bazali kotia kaka monoko makasi me soki etuni bango bino mpe bato ya MLC yango bosalaka kaka monoko bolobaka eloko nini bosi bosali na Congo eloko te. Mais Francis Kalombo bino bozali koloba moto ya liboma tozali komona Francis Kalombo ba evre oyo azali kosala na Congo bandeko. Francis Kalombo azali kosunga bato ebele na kati ya mbongo na ye oyo azali kozwa azali egoiste te mais bino bato ya MLC bambongo na bino bozwaka place ekendeke yebanaka te ata mpona kosalisa population tomonaka te kaka bamaloba lokuta pewa etondi bino. Bokomona bato mobimba bazali koye liboso ya kamera bazali kopesa apparence moko neti bato ya sérieux nzoka nde bapoubele ndenge bazali wana bato ya kopola mitema mabe oyo bato bazali koenvisage kaka banani babien na bango donc baintérêt na bango personnel wana nyonso tu toyebi yango bandeko babolingo. Ngai nazali koloba yango po ete ngai mama Rosalie ngai nasina solola na bato bazali kobeta bamasolo ya Francis Kalombo ndenge nini Francis Kalombo azali kosunga bato ebele kuna na Kinshasa na mwa mbongo azali kozwa azali mpe kokanisa mwa bato antuka wana penza bandeko soki bato ya MLC oyo bazali koloba tika kaka baloba po ete ezali nde soni moto ezali kosala bango. Lelo soki bakiti na Kinshasa batuni balobi bona Francis Kalombo moto bolobi moto ya liboma na bino bato ya MLC eloko nini bosi bosaleli bato na Congo okomona Francis Kalombo bato mosusu bakobima okondima te. Francis Kalombo akuta famille moko bandeko babimisa bapapa na ndako balalaka libanda Francis Kalombo kaka ndenga za koleka na motuka na mawa na ye ake amoni famille wana asololi na bango alobi te papa na bana balalaka na bambula bona se ambula ezali malamu te
parvenir kozwa ndako na ye moko na bandal azwi famille na quartier bango lobi anatanda bovanda na noir e bango bandeko moto ya boye nde azali na souci ya population te boloba bino bato ya MLC bozali koya bolati bakravati makelele lokola bandeko babengaka swimanga bozali kaka makelele mais soki baza kotuna makombo nini yango mpe ya malamu bino bosalelaka bakongole eloko te bandeko okomona bango bato ya liboso kaka lolendo botombola mapeka bayeli biso kaka baza koyela biso kaka systeme ya deuxième république ezali neti bandeko na ntango ya deuxième république ndenge tozalaki komona Mobutu bato bazali impayé bafonctionnaire impayé mais soki ekomi na makambo ya élection aza kosigne bachèque mpo nini bambongo wana bayebi ete kobima mpo bakende kokorompre nango bato nde babiloko tozali komona lelo na MLC boyoka bino moko Jean-Pierre Bemba asigne chèque ya 16 millions soki mpe bamakambo yango ezali ya solo soki ya lokuta bandeko kaka kokamwa kaka moto ya mokuso Jean-Jacques Mutwale moto azali kobimisa yango bandeko mpe ezali kokamwisa bazali koloba nini ke Jean-Pierre Bemba azali candidat na bango bandeko mena bino na Francis Kalombo ngana komona kutu bino nde moto mito eza kosala te ponga moto lokola ngai mama ozali tango na yebi ete position Jean-Pierre Bemba azali na yango bozali koloba peke kala te soki otalikebi te ntango mosusu akobima bandeko mpo mona kaka ete bato moko bazali kaka na parti politique mpo ete bazangaki esika ya kokende balobi kaka totikala kaka mpo ete lokola mpe Jean-Pierre Bemba basi bakangi na ndenge mpe tosuki toloba makambo totikala kaka mpo ete soki totali malamu bandeko baargument mosusu bazali koloba meme na biso moko bana ya poto tozali kokamwa batunaka te ye Mutwale oyo azali koloba ete mois de juin ezali mois ya basurprise soki okebi te Jean-Pierre Bemba bakobimisa ye mais Mutwale Jean-Jacques Mutwale il fallait otunaka po ete nayebi te soki mpenza bato yango ya MLC balingaka kose documenter mpo bayebaka quand même histoire depuis basala tribunal ya CPI tribunal wana ndenge basala yango ndeko il faut koyeba ete soki deja basaleli yo mandat d'arrêt c'est que bazali deja na belema nyonso tu oyo ezali kopesa bango nzela mpo ete bakanga yo mpo ete kuna bakangaka moto pamba te ezala oyo tokangaki mpo ezalaki erreur te kuna soki bakangi yo c'est que tribunal ezali na belema nyonso alors soki omoni ete moto na yo deja basi bakotisi ye kuna ndeko tika kolota bandoto ya baba ya koloba ete miracle kosalama peut-être kala te ya kobima ndeko wana bozali koloba tika boloba on dirait bino boza kominimize makambo basoldat ya Jean-Pierre Bemba mpenza bakende kosala na Centrafrique mpo na bino boza komona kaka oyo ya minene nde oyo ezali ya este ya Congo mais oyo basali na Centrafrique wana nde bozali koniata yango kosabote mais bozali koyeba te yango na Nzambe azali koconfondre bino ndeko nakoyebisa yo boye mpe nazali koyebisa na bato ya MLC histoire que Jean-Pierre Bemba miracle ekosalama kobima bobosa na yango wana ezali bandoto ya baba Jean-Pierre Bemba azali moto akomona libanda lelo te po ete makambo asala bandeko bino nde moto bozali kozwa yango liseki me nayebi ete na kati ya parti ya MLC bato mosusu bayaka kaka liboso ya kamera mpona koloba Jean-Pierre Bemba kala te me na sa motema bango moko bayebaka ete histoire yango eza mobulu yango namonaka ete bakosaka oyo bakonzi ya Kongo moto basali boye me bandeko ntango ya Jean-Pierre Bemba bakotisaki basoda kuna na Centrafrique bazalaki na Joseph Kabila te Jean-Pierre Bemba azali moto oyo atie bato mpe na badifficulté ya kosakana te bino boza koloba lelo bapaya bakoti na mboka bapaya boyebi teke Jean-Pierre Bemba mpe alingaka akotisela biso bapaya bobosani yango akendaki kosalie na nani na Museveni na barebeli ya Museveni boyebi na président Museveni boyebi yango te oyo ezalaki ete soki lelo azwaka bokonzi na Congo baugande mpe balingaki baya kovandela biso bino boyebaka histoire te na ba Jean-Pierre Bemba bango nyonso tu bazalaki kaka koluka nde bambongo na bango lelo baza koloba ete asigné chèque ya 16 millions asigné azalaki vice-président mpe na Congo alors ye moto aza na bolingo ya mboka asali nini
asalaki nini ata elembo ya pamba lelo mpe baza muntwale aza koya koyebisa biso na lolendo de Jean-Pierre Bemba signé chèque ya 16 millions bandeko boza kozwa bato neti bazoba bolingi kosakana na bato na balokuta ya boye bino bokanisi bokokosa biso bomoni biso tozali bato ya deuxième république ya koya kokosaka biso na bamontant moko ezali imagine Jean-Pierre Bemba signé 16 millions ya wapi nani ayebi yango te bakonte nyonso ya Jean-Pierre Bemba basi bakanga yango ekomaki kutu bakomi mituna eske bakongolais nyonso to wana poto bachaka 1 euro po basunga ye bien ndenge ni bobosani yango po basunga mwasi na ye bobosani lelo komi kosinele bato bashenge ya 16 millions na lokuta boye bandeko tango mosusu bato mosusu bakoloba makambo mama Rosalie azali koloba azwi yango wapi na kosenga kuna na régie papa Botamba tiela biso ba elema botala ndenge Jean-Jacques Mutwale azali koloba ete Jean-Pierre Bemba sinyaki chèque ya 16 millions pona campagne électorale bandeko kokamwa mokangami azali na boloko akende kosigner ba montant minene po ete azali komi mona ete azali candidat na ebite soki azali croire na miracle nini ete soki tango mosusu azali na prison wana ke un jour akobima po ete bavote ye ou bien azali na prison bato bakovote na azali komona ete mitu ya bakongolais ya bato ya MLC ezali kosala te po ete moto lokola nga mama Rosalie nakoki jamais koloba ete un candidat azali na prison makala alengai nazali nani na ye po ete nakokende kovote ye ezalaka te moto bavotaka azali libre oyo azali kotambola bato bazali komona mais oyo azali mokangami bandeko tala ndenge bato bazali koloba bango nde bazali koraisonner mais tango bazali koloba ete Francis Kalombo nde moto ezali kosala te naza komona ete bango nde mito ezali kosala te mpe ezali kokamwisa ngai bandeko bolanda monsieur Jean-Jacques Mutwale oyo ndenge biso bana ya poto toyebi ete pona kokosa monoko makasi mazali na lokuta ya kosakana te boyoka ye ndenge alobi bandeko kokamwa ba image s'il vous plaît papa Botamba banani atuna bango problème mususu pe bino na MLC problème à Jean-Pierre Bemba toujours kopesa ba espoir mais bat bazomona jusque lelo moko te mapono pe yango arolema pe kala mingi te na base ndeko Zulu il faut la moto zo comprendre te Jean-Pierre babotola ki ye ba compte na ye babotola ki biloneso lelo Jean-Pierre akomo signer chèque ngolo bani ba zonk c'est le biloko na iti lelo akomo signer chèque pour moi le baki auto kene campagne te toza nini te Jean-Pierre sa signer chèque à 16 millions de dollars pour la partie to kena na campagne wana zo informé déjà asa signer ki chèque to ma kena zo chèque na yaki na on le na télévision pe bo mais la lobiti bona obomba na bombite bandeko babolingo na bazi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini moto oyo na kombo ya Jean-Jacques Mutwale ndenge nini makambo azali koloba ke 16 millions Jean-Pierre Bemba uti ko signé tozali koyeba te asigné yango na kati na butu to na kati na moi tozali koyeba te soki 16 millions yango ya solo to ya kindoki tozali koyeba te parce que soki tomoni ete lelo bato ya MLC bazali koloba ete bango nde bazali bato oyo bazali kokonte na président na bango Jean-Pierre Bemba mais bazali kobosa na situation azali na yango ezali kokamwisa bandeko babolingo lelo oyo ngai na koyebisa bino boyeba yango ete ndenge mboka na biso ezali kokende il faut totika nde bakomedi ya deuxième république bato mingi bazali koyekaka na système ya bakomedi ya deuxième république po ete bandeko na deuxième république ezalaki ete mboka mpona mboka aekufa nango problème eza te mais soki mpona kosala bapropagande ya kopesaka bambongo mpona bato bakende kovote bango wana omoni mobutu azali mobutu na bato ya mpere baza kobimisa bambongo mpona kopesa bato mais ya kofuta bafonctionnaire ezalaki komonana te makambo ndenge na ndenge mais babiloko yango Jean-Pierre Bemba aza koyela biso po ete
boyeli malamu soki likambo wana ya 16 millions ezali penza ya solo ke 16 millions Jean-Pierre Bemba siniaki chèque mais bomoni te ke Jean-Pierre Bemba aza motema mabe donc mpona likambo ya baélection lokola intérêt na ye wana 16 millions ebimi ebongo ata ba 16 millions lelo toza koyoka bamontant mpona nini bakoki kotiango mpe ya jete esala ata mwa eloko moko na mboka toyeba ete Jean-Pierre Bemba mpe mwana ya mboka atala makambo asalaki mpo mona ete motema mabe ya bato oyo ndenge bazalaka na yango yango na bino moko bapeuple bomonaka botalaka kaka niveau ya bato oyo bazali koloba ete bango nde bana mboka bango balingi mboka me botala mitema na bango jamais bamonta ya boye totikali koyoka ete Jean-Pierre Bemba apesi 16 millions ou bien mpona bana oyo bazali baorphelin ou bien mpona bafemme violée kuna na este jamais mais yoka ndenge bamonte ezali kobima 16 millions alors que bayebi situation ya mboka ndenge ezali azalaki vice-président mpe asali eloko te botika koyela biso bandoto ya baba ba histoire ezanga ntina bamakambo ya lokuta bozali koloba ezali kopesa pasi mpe mawa yango na ngai na minute oyo bandeko nalobaka yango ngai na ndimaka Francis Kalombo po ete Francis Kalombo ata aza koloba toza komona mpe baacte ezali kosalama azali quand même kosunga bana ya Congo na kati ya Congo ezali neti ya bino te bozali koya kaka bamasolo ebele eloko ya malonga ezali komonana te masolo ebele bamaloba ebele me eloko ya malonga ezali komonana te bandeko nakotalisa bino lisusu ndenge nini ndeko oyo awuti koloba ete Jean-Pierre Bemba kala te soki bokebi te akozala libanda alobi ete po ete mois de juin ezali mois oyo ya bamiracle balettre J kosakana na yango te ezali balettre oyo bandeko nende ebisi yo ke Jean-Pierre Bemba kobima lelo tato oyo mingi bazali koyeba teke prison wana oyo ya CPI soki okoti yango ndeko kuna bakotisaka moto pamba te avant bakotisa yo il faut bareunir baelema nyonso mpenza ke bamona mpenza wi moto mpenza esengami mpenza il faut akangama wana nde babandi kolandela yo mais soki baelema nyonso to ekoki te wana nde yebanga ete moye balandela yo ezali te soki bamonaki baelema ya Jean-Pierre Bemba ezalaki réuni tout ezalaki réuni te wana nde Jean-Pierre Bemba balingaki kokanga ye te balingaki batika ye azala libre mais lokola basi bakotisi ye kuna na kati ya cage ndeko tika koreveke ya kobima lelo histoire na ye eza munene lelo nde bozali kosala assemblée mpona kokosa Joseph Kabila nde moto complet na ye asali complicité mais ntango akendeki kokota kuna na Centrafrique na basoda na ye Joseph Kabila azalaki te ye nde asalaki bamakambo na ye mpo ayebiki ete aza na besoin ya mbongo omoni bambongo ya makila bozali kolia bomoni ndenge ezali kosukela bino nzambe azali juste me ndeko soki boyebaka histoire te CPI wana soki nano bakotisi yo na kati te ozali libanda seke bareunir nano badossier te ata bato bazali koloba no moto baza kosala boye bango bazali kotala soki mokolo bakomona ete bareunir badossier bamoni mpenza ke wi moto mpenza azali criminel mobomi azali moto oyo asali crime contre l'humanité wana nde bapesaka mandat d'arrêt mpo bakende kokanga moto mais oyo bino bozali koloba ete bakangi Jean-Pierre lelo bokomi kokoso basali boye po nini baélection eleka batiaki kaka na boloko bandeko baélection koleka akozala kaka na boloko po ete ndenge tozali koyebisa bino situation na ye ezali teke ya likambo ya baélection na Congo bien Kabila ezali likambo ya bacentre africain nde moto bazali kotia pression na likambo oyo mpe bokomona ete bandeko bino bato boyebi histoire te bokomona ete bokopesa biso raison yeti bompaka ntango mosusu mpe akomona libanda te wana makambo tozali koyebisa bino ezali vrai po ete depuis basala prison wana moto nano abima libanda te me bandeko po tolakisa bino ete
bato oyo ya MLC bazali kaka bato oyo bazali kosala ba makelele lokola batono oyo ezalaka batono ya pamba to babengi yango na lopoto batono vide bazali kosala makelele me na kati mafuta ezali te bolanda ndenge nini mwana mobali oyo Jean-Jacques Mutwale azali koloba ke kala te soko okebi te miracle kosala ma Jean-Pierre Bemba Robima on dirait moto ayebi ata histoire te ndenge nini elekaka na tribunal ya CPI oyo te kuna ndeko soki basi bakotisi yo seke bazali na ba element nyonso oyo ekoki kopermettre kutu te balibere yo botuna depuis tribunal ya na ebanda tina bato nyonso bakanga bapesa bato MLC bapesa biso moto oyo basi balibera soki bapesi biso kombo ya moto oyo basi balibera wana nde tokoloba ete en tout cas makambo azali koloba Jean-Pierre Bemba bakoki kolibere ye mais soki bongo te bandeko pasi ya pamba papa Botamba tshela biso babilili toyoka ndenge nini Jean-Pierre Bemba azalaki koloba ndenge nini mwana mobali yo Jean-Jacques Mutwale azali koloba na oyo etali libération ya Jean-Pierre Bemba ba image s'il vous plaît ba décharger Jean-Pierre siko zaka ke baluka procédure neni na ke na Belgique tala keba au moins peu moi silitaire obi moi jouer za mambebele moi ya juin omoni na ba moi ba jinyo surtout ezaka keba na ba ji Aucun espoir. nazo expliquer yo omoni Jean-Pierre wana keba na mois de juin oyo kapeli libanda ale makamnyo se changer mais comme ebonga mi vino soki obonga manini soki champagne soki nini to yebite bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini mwana mobali oyo Jean-Jacques Mutwale azali na bandoto ya baba jusqu'à présent ye azali kokanisa ete ndenge azali wana azali kozela Jean-Pierre Bemba po ete abima po ete yende alobi ete akosupporter Jean-Pierre Bemba alobi ete azali candidat mais azali kobosana ete mo président na ye azali mokangami mbala ya liboso na mona ete bato bazali koloba ete candidat na biso mais candidat yango azali prisonnier kokamwa bandeko na bango na biso ba peuple banani bazali kotia ba peuple na erreur donc biso ba peuple tozali kolanda bato moko oyo kutu bango moko raisonnement na bango eza raisonnement moko ekoki ko avancer mosika te ezali neti ezali kosuka liboso ya mur moko ya beton mais bango bazali kozobe kopesa ba peuple ba espoir oyo ekoki kutu kosala mate bandeko na mawa na pasi yango nazali koloba ete na Congo yango on dirait tozangi ba politicien on dirait ba politicien nyonso tu ya Congo ba opposant ya solo bazalaka na bango lisusu te basila kala yango na tolobi ete totika ba makambo ya bozoba boye tosangisa mayele po ete totonga mboka po ete bato nyonso tu na Congo bakomi na bango kaka bacomédien okomona moto mosusu bozali kobenga ye Moïse kaka Moïse wana na butu aza kolia na ye mwa mike esika ya bato bazali kobenga bango banguna alors Moïse ango ya ndenge nini bandeko ezali neti Moïse azali kobimisa bana ya Israël mais na cesse azali kosala baje aza kokende pa ya Pharaon aza koyebisa Pharaon te pesanga mwamba mike ndenge naza kokende na bana ya Israël wana kobanga te tokokende na nzela boye yo bongo tinda basoda bakatela biso liboso kaka baje na baje mais bandeko mingi yo basi ba comprendre déjà baje ya Moïse balingi lisusu kolanda ete mais mingi nano ba comprendre baje ya Moïse te bazali ba aveugle mais ba comprendre yango sima papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise na koyebisa bino ete soki bolandi ba makambo nyonso tu ezali koleka lelo epai ya ba politicien na biso oyo tozali komona lelo bokoloba ete no ya solo tokoselaka ba Rwandais makambo
tokoselaka bapaya makambu monguna ya mboka Congo ezali kaka Congolais ye moko. Nazali koloba yango monguna ya mboka Congo ezali kaka Congolais ye moko. Bandeko, na koyebisa bino eloko moko. Boyebi ete mboka na biso eutaki kopase ba moma ya mabe oyo ete na ndenge bato ya deuxième république batikela biso mboka penza etikalaka na situation moko mobulu. Lelo ngai namonaka bato mosusu wana poto awa oyo koma komibenga soi-disant combattant. Okomona bango soki baza kosolola na bamasolo na bango okoyoka kaka. Soki ba François ezalaki neti ba Congo elingaki ezala bien. Soki François ezalaki mboka na biso ezalaki lokola Belgique elingaki ezala bien. Soki mboka na biso ezalaki lokola Allemagne elingaki ezala bien. Kopesa kaka ba exemple pona kotelisa ba bien ya baninga na comparaison ya mboka na biso RDC. Mais okomona soki lelo balobi ete bon Congolais nyonso azali na poto a utiliser maele na ye to sangana to kende kopesa implice na kati ya mboka wana ndo omoni siko Congolais azikomi kolakisa na mokili ndenge nini bafingaka bakonzi ya mboka, ndenge nini kokritike mbala ya liboso bandeko. Mbala ya liboso ngai na mona ba peuple bazali kokritike mboka na bango liboso ya mokili. Kokamwa mais bato yango bazali ko critiquer Congo lelo basalaka pe eloko te mpona bango bamonaka ete mwa ba 10 euro ba 20 euro oyo batindaka na Western Union mpona bandeko na bango ale soki baye basali yango basangisi bambongo ya bato nyonso batindi balobi toza makasi mpo totindaki bambongo na Congo eleki budget ya l'État. Mais bozala sikoyo mayele soki eleki budget ya l'État na bato barezonaka bakoloba nini? Mais bandeko bakongole biso ya diaspora boya tovanda tosangana bomoni teke ndenge tosangisa bambongo wana totindaka bambongo wana esali peza bamonte ebele ndenge Western Union elobi. Est-ce que tokoki koyokana te tosala caisse moko général oyo Congolais nyonso babwakaka 10 euro après soki esali ata mbula mobimba biso ba diaspora to délégué bato bakei bakende kosala ata likambo boye na Congo boyebi teke biso mpe tokoki kosala eloko ya bongo bino bokanisi soki tosali eloko ya bongo gouvernement kozanga penza po ete abongisela biso problème etali douane. Yango na tozali kotala tozali koloba ete bandeko oyo bakongole bamakambo bazali kosala tozali kobima babolole po ntango totikali kaka barwandais basali biso boye barwandais baza kotonga mboka na biso barwandais baza kotonga mboka na bango baza koevoluer bino botikali kaka boye kaka kolela 8000 km mboka na biso bolingi mpe kokende na mboka yango te bino bato bolobi boza bacombattant na bino kaka ya 8000 km bakomedi kaka bozali kosala bandeko. Yango na tozali koloba bandeko botika kosuivre politique ya bato ya MLC wana eza bapolitike ya bandoto ya baba. Eza ba politique ya bandoto ya baba bandeko. Il faut quand même moto azali na cerveau. Akoko ndima babiloko ya bute. Comment expliquer Jean-Pierre Bemba azali mokangami na kati ya boloko? Mais azali koyebisa bato na ete ngai nazali candidat na élection présidentielle bandeko ta bino moko. Wana il faut zala mutu ali boma po ondima babiloko ya boy. Pona nini akoko zana motema malamu talo baite bona kati ya parti na ngati tozalaki pe na bato mosusu ba vice président pe balagi alors na ko déléguer na sengete bon soutenir vice président après sa candidature lokola ngana zana impossibilité mais rien motema mabeka na lokola evandi na kati na bango ngana za candidat bandeko yango na moni groupe ya bato wana balongwa ki na bango bakepa Francis Kalombo esali bango soni ale bakomi kokosa oboye bandeko bino bosu bomona pitela bato balongwe bakena bango kosadere na PPRD baza bato mayele bino bosu bomona mutu nini président na ye bakangie na prison dele kutu ya makambu na ndenge azali kosamba kuna eyebani te soki akobima soki pe ndenge nini mais baza koyebisa bino ke naza candidat bino pe boza kondima bandeko babolingo aye moment donné totika kosakana na mboka na biso topesaka meme mboka na biso lokumu elingi koloba teke lokola mboka na biso ekweyaki na baproblème bato ya deuxième république babomeli biso mboka moto nyonso koyakaka po asala n'importe quoi
lelo peut-être komona que Jean-Pierre Bemba c'était comédien tout à fait bandeko eza na basigne ya mosusu ifo tomonaka basigne oyo déjà ndenge nzambe azali kolakisa biso eza kolakisa ete soki mpe bato yango bazwaka Congo ndenge tolobaki Jean-Pierre Bemba soki mpe akomaka président ya Congo bandeko lelo tolingaki tozoka kaka na pasi ya bapasi po ete omoni kaka bazali kaka koya kaka na systeme ya dictature bino bozomona te oyo bango baza kosala na kati ya MLC ezaki dictature parce que yo oza mokangami ozali prisonnier bayebi te kutu soki bakolibere yo camp situation na yo ezali na kati ya suspense moto moko azoyeba position na yo te ke soki mpo kokomela kikoko na prison olia loba te bona situation na ngai ndenge ekomi boye badelege ata nani vice na ngai arepresente ngai na baélection mais motema mabe kaka bozomona ezolanda bango tina baprison ngai naza candidat bandeko yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo oyebi babiloko mosusu soki tozali komona yango ya mabe epai ya baopposant congolais bandeko ifo tolobaka po ete babiloko bino bokangelaka yango misu bamakambo bolinga koloba te yango nde ezalaka bariske ezokotinda ete mboka na biso ekwea na libulu yango nomoni na bato mosusu bakomi koya koprofite mpona koya kotelema liboso na bino mpona koloba ete bandeko soki mboka na biso ezali boye ezali nde mboka na biso ezali na kati na libulu satan atia yango na kati na libulu n'importe quoi alors que bamentalité ya bato nde ezali ya mabe tolingi kopesa implice na mboka te kaka kotalisaka bato batheorie mboka na biso boye soki otali bato yango mpe balobaka okomona bango basala mpe eloko te na mboka yango tozali koloba bandeko jusqu'à présent moto akolobaka azali intellectuel na mboka na biso Congo ezali kaka toko koloba Joseph Kabila po ete Joseph Kabila azali quand même koyeba azali quand même na souci ya mboka esika oyo bato ya deuxième république bakoki koapporter une pierre te po ete bapesa implice na mboka ye koporter 3 pierres 4 pierres 5 pierres mpe lelo okomi kopesa gulu na baopposant congolais lelo bakomi ete nga mpe nalingi napesa vote nga to combattre Joseph Kabila bandeko po apesi bino gu lelo bokomi ete bocombattre Joseph Kabila bolobaki ete Joseph Kabila aza zoba atanga ntango kokoka te me bamakambo asali bomoni ndenge epesi bino kimpelekese bino moko bozalaka wana soki bovandi boza kokamwa mpe boza komituna est ce que Joseph Kabila kaka oyo ndenge tobandaki koloba ete tipango atanga te boyo ye kaka moto asala bamakambo nyonso boza kolanda te soki olandi ata badiscours ya papa Etienne Tshisekedi aza na baargument te oyo akopesa bapeuple congolais atalisa bango mpenza likambo oyo ya sika kokomemela bango makambo nyonso aza koloba peuple aza komona Joseph Kabila deja aza kosalela bango yango bazangi baargument lelo eza kokamisaka papa Etienne Tshisekedi mpona kolakisa ete azangi baargument yoka bamakambo aza koloba ake na Lubumbashi aza koloba ete il faut tosala tout opesa diplôme na biso valeur po ete lelo soki osilisi bakelasi ozwi diplôme na biso eza na valeur te peuple soki okei na mboka bapaya baza kozwa diplôme na biso na valeur te bandeko donc ye papa Etienne Tshisekedi ye depuis diplôme na biso ezangaka valeur depuis kala depuis ntango ya Mobutu lelo nde kaka moto ayebi yango mpo abanda koyebisa nango na bapeuple congolais mpona komona ete bazangi baargument peuple azali na besoin ete botalisa bango nanu ndenge nini bino bokosala po ete makambo nyonso to bango baza koloba baza komona ete na kati ya terrain Joseph Kabila aza kosala yango alors baargument nini bakopesa yango na baargument na bango etikali kaka lokuta na violence ezali pasi mpe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba bandeko babolingo na banzi ete bouti koyoka mpe papa Roger mpe bouti kolanda wana nde ezalaki tolakisa bino totalisa bino degre ya motema mabe oyo bato ya MLC bazali na yango soko oyoki kaka elobeli na bango otali na baagissement na bango omoni ete bato bazali na posa ya peuple te bazali na souci ya peuple te bazali nde na souci ya baintere na bango yo ozomona moto azali koloba liboso ya plateau ya télévision miso eza kobeta kaka lokola caméléon alingi achange couleur nde wana bomoni ete ye nde politicien mais c'est Jean-Jacques Mutwale nde bolobi ete wana ye nde politicien
bandeko bomonaka mosika bandeko pomona ete moto yoko azali kaka na banvi na besoin ya intérêt na ye personnel tala kaka misu na ye ndenge eza kobeta liboso ya kamera mpe koloba mbangu bandeko ozaka kotala lobi moto oyo eloko eza te makelele ya pamba bandeko yango na tolobi ete bandeko biso ata bato oyo bazali koloba vombie tondima Francis Kalombo po ete Francis Kalombo tomoni kame baevre azali kosala bandeko po mona ete bato oyo bakomemela biso mpe eloko te bato ya MLC oyo tala kaka bamakambo bazali koloba na baargument na bango tellement bazangi baargument ekomi meme bakomi kokotisa bamasolo ya mama ya Francis Kalombo mama ya Francis Kalombo azali réfugié eza kopesa nini mpo na mboka na biso Congo po ete bino moko lelo bozali kosala makelele bokomi soki badepute ya Tchana na biso tobengaka bino lelo bozali kosala makelele ya moto boyo réfugié me bozali kobosana ete bino nyonso te bowutaki kaka na molongo wana bandeko nani yango akoloba ete avandaki na poto awa 5 ya senga ngunda oyo alobi ete avandaki kaka na poto awa na mbongo ya bapara na ye bazali kolesa ye bamakambo nyonso ti ndenge asali 20 ans me bino nyonso bozalaki baréfugié lelo azali koya koyebisa biso Jean-Jacques Mutwele mama na Francis Kalombo eza ta na importance te biso bapeuple congolais tozali koluka bato oyo bakomonisa biso nde kimona meso na makambo etali mboka kotonga mboka kobongisa makambo eza na mboka wana nde tondimi lelo bozali koloba bozali koganga me soki batuni bino bato ya MLC bosalaka mpe na gouvernement eloko nini botiki na kati ya mboka ata barobine ya pamba ezala ata mwa babilembo ata bapon Jean-Pierre Bemba apesi yango te atikala kosala pe te baloba ata Jean-Pierre Bemba asalaki mpo moko na mai ya njili 0 me lelo bozali bato ya liboso koya kosevante mpo na koloba ete 16 millions de dollars asigné mpo ete mbongo tala botika kosakana botika kosala bamaseki yango na mboka na biso ezali kokufa likolo ya badiscours boza koloba ete badiscours discours nini oyo boza koloba ete discours nini oyo Francis Kalombo asa apesa oyo etika bato bandeko bino kaka badiscours baaction ezalaka te donc bino souvenir na bino kaka Mobutu atikela bino badiscours yoka ndenge azali koloba Mobutu azalaka deja soki alobi nie bayebi ke wana eza Mobutu est-ce que peuple azali na besoin ya makambo wana to peuple azali na besoin ya kotalisa ye ndenge nini mboka ekoki kotambola bolakisa ye ndenge nini peuple akoki kozala ase retrouver azala malamu kaka bamakambo ezanga ntina tala badiscours oyo Jean-Jacques Mutwele azali kopesa liboso ya plateau ya télévision ta ntina te aloba makambo ya bamiziki mabe libanga babwakanga libanga jibe mpiana bamakambo kaka ezanga ntina ye aza koloba ete soki bameki jibe mpiana beti Kinshasa koyinda me ndeko yango naza komituna ye moto ya mokuso Jean-Jacques Mutwele avandaka na mokili nini est-ce que tunaka te ndenge nini président na ye Jean-Pierre Bemba pakataka mbangu tango basolda ya leresi batombo kaka aza kosala kaka bakelele tika loba ubi aza kosala bakomedi po bamakambo mosusu bato baza koloba eza kokamwisa oyo biso tokobenga yango eza bakomedi aza koloba ete soki jiba ameki kobeta bokomona Kinshasa ekozala tombe bandeko bino boza bakomedien mpenza toye komona boza bakomedien ifo botunaka vie na bino levie na bino mbemba botunaka ye ndenge nini apakataka mbangu bandeko toyebisaka bino bozozwa yango kaka neti liseki me likambo te lokola bozoka yango liseki bino bato boza kotya espoir mpo na le 6 boya bokota mpe na ndenge ya Kinshweki kaka ndenge bozali kokanisa na bokoya na Kinshasa bokoti na ndenge ya Kinshweki boza kozela le 6 me bandeko mokolo wana oyo ntango bazali koloba ete Joseph Kabila président de la République nde mokolo wana oyo bokomona ete oyo akomeka bandeko bokoyoka oyo ndenge balobaka ete meme guerre ya Vietnam ekosa meme guerre ya Irak ekosa mpo wana ekozala mpenza ko ndeko mutuka ekozala te bakolanda bino mbangu na makolo ti soko ozalaka na mbujimai okobanda
kolanda Kinshasa te mbujimai makolo po ete bakopelisela bino moto na ndenge ya kosakana te. Wana nde tozali koyebisa bino bozwaka makambo tozali koloba liseki Joseph Kabila lokola vandi kimia bokanisaka ete azali yuma bosala nyonso tu bolingi me mokolo wana bandeko na banzi ete na badepute mosusu oyo basalaka makelele mokolo wana ko bakoloba ete Congo démocratie eza lisusu te po ete bakokima mbangu na makolo po ete bokomi bacomédien olie bosala makambo ya malamu mpo na bapeuple bozali kowelela kaka baintere na bino na badiscours ya lokuta lokola Mobutu asalakisa bino système kaka ya badiscours ya kokosa peuple ale bino mpe botikeli kaka na héritage wana. Jean-Pierre Bemba asali awa na gouvernement ya kuna na mboka asali mpe eloko te atiki eloko te ata koede bana oyo balalaka na basimetiere asali ata yango te lelo mpe boza koloba ete abimi asinie chèque ya 16 millions boni bakisaka kata ya makambo ya lokuta boye 16 millions ngo asiniela yango wapi? En tout cas mwana mobali oyo Jean-Jacques Mutwale lokuta soko otali kaka moto yango na balobaka ete bandeko bato ya mikuse esika bato ya milai bazali basalaka tout base faire remarquer ndenge Jean-Jacques Mutwale lokola vandi na kiti wana aza kobanga bato baremarke ki mokuse na ye il faut lobaka mingi po ete bato baignore bazala na boule te batuna ame ndenge nini muto badindi na kiti boye rien kaka koloba mwana ya poto 20 ans mais yoka ba raisonnement aza koloba ete par miracle Jean-Pierre Bemba kobima kokamwa bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.